Dites-moi abracadabra. Ah non, non, dis abracadabra. Voilà, regarde ton voisin, dis voisin. Abracadabra. Change de voisin. Il y a de voisins à l'église. Aujourd'hui, je déclare abracadabra. Abracadabra, ezali ba démon oyo bazali ba circulaka na ba église. Pona ko sala ba trafic d'influence ya bato ba kweya parce que ba brilaka. Ezali misérable. Oyo ezalaka na méchant moko ya kosakana te, nous ozomona bato bazokweya, bato bazokangama sur place. Alors le problème c'est que vous êtes choqués. Pourquoi le prophète Joël, c'est la preuve? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? À vrai dire, ce mot ne vient pas d'abord de la magie. Je vous donne un peu d'histoire. Pasteur Francis, je vous dis, c'est le temple Aigle, il très très bien. Biso tozali, tozaba africain, tozali babantou. Biso toza or ya magie. Soumou nazolo bango abimi or ya makambo oyo toyokana ngana ye. Je vous dis sincèrement. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre entité et ange? Différence c'est ça monene. Qu'est-ce que signifie une entité? Entité azali esprit. Parce que ange biso toyebi toujours va bien toujours contempler nature eloko ebima yango moko parce que bato basala la différence parce que bon limbisanga po ba chrétien croyance wana ekota po na bango omoni christianisme ezali ba écrivain belé bazolela mingi pona ba difficulté parce que spiritualité ou pouvoir ancestral les aramamba lokuta te ezaka niveau par niveau pina connaissance oyo zanango. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango et pas Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma qui passe faveur ekoma qui passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke koza na bo pété boy vraiment délivrance des abona très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu nange kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe de bokobika na dozela bino na moto tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins.
to soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre basosonga classe ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote, merci la confiance et la fidélité au chaîne Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Ekokani na yo nangai, chaîne Ekokani na Bissou Nyonso. Merci infiniment à abonnés na biso, plus de 195 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Et puis ça met le montonio sauté. Belé la moment où bah il a reçu la bisala, ça la beaucoup marque toujours na abonnés. Biso toujours ngo et ça grâce. Merci vraiment à notre sponsor, Azali sponsor numéro 1, Jésus-Christ de Nazareth. Sauf le début de la si on présenter toujours émission de chez Bissou Télévision. Merci aussi à l'équipe technique, équipe numéro 1. Là je vois Dinesh Monsolo, Elias. Merci vraiment pour la moussa qui t'a proposé la chaîne de télévision. Je salue aussi de ma part Louange Matembo au hasard on a toujours aimé na pour nous faire ça conseiller le moment où monsieur Poti. Bande ko balandi chaîne de télévision yo muto s'abonner le moment yango s'abonner la chaîne de télévision ou ba ko ba message ya notification le moment de Poti émission la chaîne de télévision parce que la chaîne de télévision to sera toujours des émissions où est différent. Donc ça non que des émissions où est peuple d'été na libundi to kota be émission oyo isala ke mutazala édifier mutazala onita ba mal ni nazo linga sala mabeni ozo linga ki. Merci vraiment na babonné oyo ba préférant mingi plateforme émission Bravo Jésus à chaque temps pas chaque fois émission Bravo Jésus bazala wana pour na recommander bazala wana pour na ba suggestion na bango. Merci vraiment na bino bande ko balandi bo message ko mona ngai so moninga ubaka ye ayambaka banga te oyamba oza mettre sponsor. L'autre fois, on a eu une émission précédente. Quand on a eu un maître, ils ont eu une différence. Un plus dans les Cambouans. Et ça a été stratégie. Ils ont eu connaissance pour avoir sa place et une connaissance sur la l'émission Lelo, Mouton Ayambi, ils ont maître spirituel. Alors, confirmé que Joël aussi tatou, la bio sur Salaka, yé, aïe bien mot et à oppo, il y a pas continué pour Salama. Ou ba appel ou abengi ke comme moi démon apakata prendre un peu l'église et ça ba signe ya mabe o yesa la ke peuple de débat qui na libundi a confirmer un appel sous les kotiti subore tu peux pas Joël Français les kotiti mon les gars la délivrance ou akata ka ici na les kotiti déclarer ils ont okuta alors bien et ça ba influence o ba démon ba côté la rabat o ba ça la bio ko ça veut dire que miracle o ndeka na l'église ou on les a amukolo ngamona zaki toli na sima caméra et na ndimi ko yamba e pona koyoka tomieba lolengi nini ya makambo oyo yo muto zo bakwa kolanda ko l'exhibition la ndé émission peut-être na sou place au moni be erreur na commenter place au moni be erreur plutôt muto sali ya mabe commenter wana na commentaire to yeba ko améliorer maître na pesi mbote. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Bonjour na chez Bissou Télévision et puis na pesi ba abonné nyonso mbote oyo bino na o ba olanda biso par intermédiaire. Merci. C'est vraiment ko na chez Bissou Télévision maître ko monane. Exactement. D'ailleurs, naza moto ya kalate, naza moto ya sikate, bato bayebinga déjà bayebi. Tant ba moninga na chez Bissou Télévision et ba comprendre que oyaza nani nazali na o rectifier mon muke, excusez pour na nengo benga inga maître, nga nazali guide spirituel. Donc nazali moto apesa ranzela na ba oyo baza ba maître. Donc nga nazali le devant na bango. Je m'appelle maître Aigle Michel. C'est la temple Aigle qui représente pour l'instant Nakata chez Bissou TV. Exactement. Nous avons guide spirituel, non qui est maître spirituel. Guide spirituel. Nzela, Alex Arabangon Nzela. Donc voilà. Le lengeni ni okomaki guide spirituel. To le lengeni obandaki akamuna yo okoma temple ek. Merci beaucoup pour la parole. Otuninga question ya mutuna, ya mutu ya disons na ko loba. Et le rognos ba prendre rango. Ezala lelo soki to botami mwana komi na 1 an de 0 à 1 an 2 ans a komi na temps oya kota maternelle a osala maternelle na ye a osala primaire na ye et a osala secondaire na ye et a okena université
pambate lelo pona koma guide spirituel ezali na leka ki na ba étape wana nyonso o esenga ki na leka. Donc compte tenu pona expliquer bato ba comprendre ba téléspectateurs na leka ki na maternelle, na leki na primaire, na leki na humanité, na ke na ben institut supérieur. Donc pour l'instant naza le guide spirituel maître Aigle, c'est la Temple Aigle. Temple Aigle les hommes. Merci beaucoup pour la parole. Temple Aigle ezali une communauté disons na kokoloba, communauté na ko pesa exemple na ko pesa exemple non monaka ba église catholique non na lobité que toza tolandaka à marge na ba on a pesa exemple pour ba comprendre pour tout ninga yi question. Temple Aigle so des anini ezali lokola église catholique, ezali lokola église kimbangiste, ezali lokola ba église nyonso. Donc ezali communauté au bisoto salaka et botama depuis des années au bisoto zalate ou ngana zalate ezala déjà. Raison pour laquelle lelo ngana sala ba recherche nanga nde nazalaki nominé na Temple Aigle. Déjà il y a l'année passée, donc je fais plus ou moins 8 ans ou 9 ans déjà na Temple Aigle. Nazali représentant il y a na niveau ya Bénin, nazali représentant na niveau ya Cameroun, nazali représentant na niveau ya Angola. Raison pour laquelle naza siko représentant à Kinshasa mboka na ngai. Plus de 8 ans déjà. Exactement. Au sein la carte Temple Aigle. Exactement. On va nommer comme il guide spirituel. Oh ba noma. Ko nommer te me ba noma ngai. Ça fait déjà temps pour guide spirituel. J'ai déjà temps, je fais le travail et puis toujours tambola en Afrique centrale et toujours guérir batunio so ba makamio so bazana bango. O bazana ngo pour ça. Temple Aigle, c'est la paix pouvoir ancestral, tout c'est la en chinois ou en exactement, on a beaucoup plus basé, focalisé na pouvoir ancestral. Parce que les lots, nous avons expliqué tout. Réalité, monde comme la temps de la fin du zone à Koloba, temps de la fin, et zo senga muta sala recherche naie. Et puis azonga na ba doctrine naie. Parce que biso toza ba africain, toza ba bantou, beaucoup plus toza ba congolais. Et batu belé bazo kota na ba science oyo ba yebi mutu na makolote. Bazo kota na ba science ya mindele, bazo kota ba science ya bapa ya pays ya ndenge na ndenge. Ok, doctrine na yo niveau ya nakati oyo ya yo faut na doctrine na yo oyo zolandela na Temple Aigle. Temple Aigle ezali rassemblement ya makambo nyonso ya base nyonso ya école nyonso ya Congo na etandi nyonso ya Congo. Ezali tozana ba Swahili, tozana kati wana rassemblement nango ezana kati wana, tozana ba Luba, tozana ba Congo, tozana ba Swahili. Donc rassemblement nyonso ya Temple Aigle ezali wana, tozali focaliser basé mingi na pouvoir ancestral oyo ya boko kona biso to sala ba recherche ya makasi to kendaka par-ci par-là pour na ko sala ba recherche ya nzete, pour na ba maladie oyo zo déranger bato incurable oyo baza partout dans le monde. Donc voilà. Un rassemblement de l'autre wana ba école na école to ba tribu na ba tribu baza ba rassemblement na bango neti ba luba baza na parti na bango ba Congo pe ba na parti na bango to bosanga na bino nyonso école nyonso na lobi bien hein école na école za loro mokote eza identité école na école ezalaka na doctrine nango na tribu nango eza na règlement nango disons na ko koloba règlement ba luba baza na règlement intel règlement ba Congo baza na règlement intel. Biso to salaka ba recherche na kati ya ba ekolo wana parce que ceux qui mulu ba benga parce que batu ba benga biso partout dans le monde presque betandi nyonso. Ceux qui mulu ba benga azana maladi moko ezo déranger incurable eza boye ngasi ko na kokota entité na kokota na ko sala voyage austral na ba entité ya libota na bango. Nde ba kopesa nga message, ba kopesa nga conduite parce que makamio to sala to senga ba entité. Nga na kokota te na famille na yo na bikisa yo no mona ka batu mususu non nazo bikisa mbala moko non na kokota na kata libota na bino parce que soki ezali libota mutu ba sela yo bien ba kanga yo to koyeba nde nini nga na sala musala mama na kosenga na ba entité parce que ba entité bazali bato babatelaka bekolo o babatelaka libota soki likamoko ya mabeko yela yo directement bango baza po ba sauvegarder yo parce que na ba ne oyo zali lelo otambolaka na ba moto oliaka biloko bisika nyonso oyo oliaka ozana connaissance te donc moto azana mayele ya batami na sima soko moni lelo za lelo parce que ba entité ba batela ko ya libota na bino tout à fait yango to sengaka bango to kotaka na libota to yebi règlement ya libota na libota sengaka nini pour to zana à contact na bango. Donc voilà réponse na ko pesa yo. Réponse est très capitale mais juste et là, on m'a choqué par rapport à notre
Est-ce qu'il y a une différence entre entité et ange? Différence c'est ça monene. Que signifie une entité? Entité azali nakopesa ça ndenge ça parce que bato musu ba comprendre te. Ndenge ça ezala bien mieux pour muta comprendre facilement. Exactement. Entité azali esprit parce que corps na biso nde tozala nango toza na corps physique toza na corps o eza spirituel. Prévane soki muto akei milimo na ye soki ba bomi ye ekendaka difficilement te. Na kati ya libota tozalaka na ba kengeli pour na expliquer ba téléspectateurs ba olanda biso ba kengeli na biso bazalaka ya famille o ya libota na biso ba pouvoir na biso o tozalaka nango ça devient automatique o yaka ya moko soko fandi boye na tango kala ba papa na biso ya kala bande ko sola na ba télépathie téléphone ezalate mutu afandi boye kuna baza contact na mutu boye nazana posona ki notala mutu moko boye telefona kote sika boye yepe kuna telefona kote aveni boye bakutani mais nazana besoin na yo ti masolo mo za ngape effectivement ngape nazo ya pa na yo yango moni tozo telemela batu oyo bazo kota na ba secte oyo ya ba mindele tozo telemela batu oyo bazo kota na ba secte oyo ya ba africain oyo yebi mutu na makolote fo zonga na doctrine na yo ya libota na yo parce que pona makamno nyonso ezala résolu. Aza mokengeli azali esprit ange biso toyebi ete tozoloba bien tozo contempler nature eloko ebima yango moko parce que bato basalaka différence parce que bo limbisanga po ba chrétien croyance wana ekota pona bango omoni christianisme ezali ba écrivain ba comment oyo baza na mayele oyebi ke yo poko iko sala livre na yo soko oza na sagesse oza na don wana osali livre na yo pe ozo consommer ngo bato pe ba osomba ngo ndenge ba écrivain ba comment ba bible na bango réalité oyo to monaka oyo bien ko salama année oyo to banu mona lelo tozo mona yango bango ba comment ngo na bible ba ange wana bango ka ba koza ba entité mais bango ba memi ngo na forme mususu parce que bato ba yebaka te Jésus Christ akoya Jésus Christ benso non biloko tozo mona lelo eza descendance à descendance si salama déjà. Je vous dis sincèrement biso toza na ba livre de savoir o biso to sali na vie ya réalité o to monaka yango to komaka yango pe ça existe bato bazo consommer yango tozo vivre ba réalité o tozo vivre lelo ezala déjà kala parce que bilamba o bato bazo lata lelo déjà ezala depuis 1900 et quelques depuis déjà bato ala tango juste modification kaka nde ezo sala ke lelo o comme agréable na miso bato pe bato ba consommer yango mais ezala déjà biloko ezala déjà kala pour dire que ba ange baza eloko te donc oyo ezali ba entité yango ba memango na forme wana oyo zolo banangai parce que moi je crois beaucoup plus na pouvoir ancestral ya libota na biso parce que prévenu to monaka soki lelo oza na fête bi ozobala mutu bi ozobala ton épouse na yo ba pesaka biloko ba coutume ba pesaka ba makasu ba singaka ba chete ezana ba signification nango oyo esalaka ba biloko wana ba sengaka siko tokotala ba ange be tokotala o ezali religion bien coutume ya yekolo na biso donc voilà. Ça 8 ans. Je fais 8 ans na temple aigle. Moi on a 8 ans déjà à Adem Kolo. Oui. Ça veut dire qu'il y a 8 ans ça a beaucoup d'expérience. Exactement. Après il y a beaucoup de parcours il y a beaucoup de défenses au passé. Exactement. Lorsque dit ange oui bien été. Par exemple sobeke azara ndenge mon entité mais juste ba chrétien ba changer ba benga mo ange. Le moment où mutaki église pasteur en sa délivrance a benga na ba entité diabolique. En singa ministère ya ba ange ba. Oui, vous avez bien parlé. Tozarana deux choses. Il y a balibota na biso. Ezali ba cité o ba batela ka biso ya vrai. OK. Tozana ba différence. Il y a ba entité, ba différence musu ya ba entité musu bazali o pona ko détruire. O zomona lelo ba musu ba boakela bango ba maladie incurable. Mutu musu depuis de naissance na ye abotama ba monaki déjà étoile na ye bazo étouffer yango. Bato ebele bazo souffrir ezala na bapoto bato babenganga soko moni ba réalité o bazo lobananga na makambo bazo mona
depuis abotama awa kenda parce que mundele asala rane lorote so ke na mboka mundele lorote makam na biso utaka awa eza ba lien o ezali scellé na ba famille na biso pe na ba libota na biso yango na lobi bien que ba entité bazaka mibale na ba famille oyo ya vrai bakengelaka biso na oyo pe ya faux bakangaka pe bomoi na biso bakangaka pe ba bénédiction na biso entité méchant na entité oyo azali naître oyo azo protéger libota. Exactement. Alors le moment où pasteur a sali moto de défense, le moment où le défense on a bien combo ya abrak. D'être juste babiloko o na yeko lobela mingi pona bo eskizenga na otanga kombo parce que biso to salara makambo ezali discrétion en fait parce que spiritualité pouvoir ancestral ezali loko babinga na lopoto discrétion donc bomba makambo. Donc on a coupé ça un exemple pardon nga naza docteur na consulter mutu to examiner mutu wana azali 0 positif soki mutu muso ayebi ndeko nanga na otikala ko yebisa yete ke mutu wana moni komona munene wana te azana sida est-ce que zolandanga discrétion oyo même ba prendre biso loko liboso na spiritualité et to landa ba enseignement na ko lobate tant moni toujours loba kombo ya batu mutu azoya na ba temple na biso tozo pesa ye eloko ezali pouvoir ancestral tozo kotia moi spiritualité mokie pour na marge ya lelo parce que lelo za église ezali na benga ngo mingi université na benga ngo mingi école na benga ngo mingi hôpital parce que babiloko wana on atangi ezali science exacte parce que notion batangi chiyo yango batangi sa neve na yo yango batangi sa mama na yo oya bota yo yango batangi sa papa na yo donc ezali descendance à descendance donc professeur azana marge wana ya étude mais tant yo zo bima ya eloko wana ozokota na ba biloko mususu ozobelela ba brakatabra abakabada ezali ba démon oyo bazali ba circulaka na ba église pona ko sala ba trafic d'influence ya batu ba kweya parce que ba brilaka tant mutu ayoki étouffement na kati ya nzoto na ye na mutema na ye tant azo belela ba esprit ya ezali ba esprit moko ezali misérable oyo ezalaka na méchant moko ya kosakana te ndenge ozomona bato bazokweya bato bazokangama sur place bazalaka na ye batambolaka na ye yango nazoyebisa pasteur Francis je vous dis c'est le temple aigle ayebinga très très bien biso tozali toza baafricain tozali babantu biso toza or ya magie ni tente magie blanc ni tente magie rouge ni tente magie blanche toza yango te na yebisaki ye fois kota na pouvoir ancestral azala yango pour yango ko sécuriser ye akota na pouvoir ancestral akota na pouvoir ancestral akota na ba dimension na te parce que il vient ayaka nako loba te omoni temple aigle je vous dis sincèrement temple aigle ezana rassemblement ya batu moko ba homme politique ba président ya mboka parce que ezali communauté na loba bien batu balandaka biso baza bazoba te s'il vous plaît na kotalo boza noko quand je parle non qu'on a signé respect o mukolo exactement je suis père des enfants et na biso nombre de bana bazana nango te promesa te kasi yebisa ngai iti mambo tozoloba oyo ya TV yebisa ngai na yebisa yo parce que zoloba nga naza noko menga actuellement na mona que je suis responsable naza jeune papa non qu'on a sens que ya mukolo exactement o ngai na obenga ovie oui parce que tant tozoloba o eza TV oui bato botala biso ebeli eza personnalité ya mo tant oloba ke ozoloba na mambo ozoloba ozo affirmer biso nini na lobi boy d'ailleurs bato bayebi ngai bato bayebi temple aigle bayebi maître Michel Aigle ozola nanga je suis pas là pour venir ici pour citer le nom de quelqu'un nga sala makambo wana te parce que be mission nanga nyonso na loba yango parce que bino ba journaliste bozaka matumbo le yebi yango bonga bo misabatu ba masolo eza na source bozana ba sous question au bopé sarabatu pour mutu a étalé a énervé pour loba yango moi je suis pas là pour na loba babiloko wana so mon nazo loba yango abimi or ya makambo oyo toyokana nga na ye je vous dis sincèrement OK to biso tozali temple aigle ezali rassemblement ya makambo nyonso nazolo bango bien et médecin pasteur ezalani parce que tout ça la pouvoir o ya libota o ya Congo instruction na biso
Donc ils ont naître, ils ont commercialisé. On fait le travail au foutu biso mon abiso. Et puis ils ont été dans ba sacrifice humain. Ils ont été dans ba o pesan taba, pesan ngombe biso boma makilate. D'ailleurs na benga bateau nyonso ba benga nga azana rankin na mutumoro na bomaye et ba benga ngate. Parce que bazo déranger nga air nyonso biso toza or ya makambuana tozali tena eloko moko ke condition moko boto pesa comme la rama était chaque 12 heures tout ça là ngote pouvoir c'est ça là na nyonso se réjouir na yo ça là ba sentiment na nyonso mais landa kaka principe ya mokili ndenge tambolaka éviter sika ya population éviter sika ba camarades baza ebele parce que bango nde bazaka ba adversaire na yo ba ko nuire yo parce qu'on a mis hors pouvoir ancestral ça veut dire que n'obé la ba kombo ya ba entité méchant na roi ba kwa kata propre yango opino yo telemi yango nazo telemela yango parce que na landaka ba émission na ya salaka et puis na landaka ba enseignement na culte na ce n'est pas bon voir même na ibisaye ceux qui osana ceux qui osa na pouvoir ancestral nga na ko accepter on na kata temple ya communauté na biso mais ceux qui oso belela babilo ko na to bien to ko étaler en côté parce que biso ba vérité to ya ko loba to zo rappeler ba attaque toujours attaque de gauche droite olandi bena na buto mola bazo étaler ozo bunda spirituellement et puis ils ala peine to tambola ka boto za ka sécuriser au moni na simi micro na yo na bisa yo nini parce que naza na spiritualité mais physiquement pe naza komi batela pour ni tete na lobité yo te excusenga bakoki kotiela nga pelo mo ya mabe balanda ngai non na yaka na nini na bino na chaîne na bino donc to tiela eka eloko po kene mbala moko parce que muto aza na spiritualité muto aza na pouvoir ancestral faut za la peine na sensation moko za divine o eza boye pour otala pour que okanga makambo wana nyonso pona makambo susu ekotate o na banzela ya koboma na banzela ya biloko pampa parce que biso to guérir bato ebele mutu musu ba sela na famille na ye akoyi kozwa mbongo te directement ceux qui yo guérir ye et ba rotake yo pour mutu wana komi déjà sauvé dans ce sens là la plupart des églises au bazar en dehors pouvoir ancestral tout musu bo nga beaucoup ça bona kata pouvoir ancestral pouvoir ancestral ezara déjà libota to kotaka mutu te yo za na pouvoir ancestral na pesa exemple moko na début émission na ipse ki yo année o yo komi nango nombre d'effectifs ya mula na yo kasi likama ezanga ko komela ote bano bazokufa na ba 10 ans bazokufa na ba 11 ans yo leki ba onani o ba atteindre kutu effectif ya mbula na yo te o leki ba ona eloko te pona nini ba entité ya libota nde ba oboto la biso tozo contempler naturel. Et papa c'est moi qui m'bangwa ebisaki biso yango. O nyonso robima ya religion, ya coutume, ya libota, be ya mboka na biso akozwa mbando na ye. Yango biso to landelaka mingi wana etant que biso toza bato nzela Congo, to landelaka pe a principe wana ya libota. Donc pour dire que mutu nyonso roya pa nanga sokaza ya pouvoir ancestral, aza mutu ya kozala nanga te. Aza mutu akoki ko s'intégrer nanga ite. Yango na ebisaki prophète Francis, Joël Francis nabisaki en tout cas ce que zobele la ba esprit o ezali incurable o ezali esprit moko satanique pas nabiso koyaka les soutien na extension nabiso donc dans ce sens là na kebisaki parce que bato ebele ba ozo ba porte-monnaie magique ezali biloko oyo ezali biloko mindele parce que na opeso exemple moko omoni mindele ba adaptaka biso na nyonso hein est-ce que yo so sala o sala déjà ndeke bien mundela sala ndeke bien mundela sala soso siko soso yo mona ndenge nini abima ndenge nini excusez na kotumbino batuna bino mituna te abima ye moko eza eloko eza naturel pour mundela landa esprit ya soso ya ndeke asali avion est-ce que vous comprenez ngo mundela ye na Congo a comprendre que richesse eza na kati ya Congo azo exploiter bino par rapport ya nini ba grim oye kendaka ba poto par-ci par-là tous les carana ba Congo to monaka ba conteneur ya ba conteneur de conteneur ba kati ba nzete na ba forêt équatoriale kuna et ba ye nango ba sombi yango na ba mbongo ezali insuffisant abaki nango na ba mboka na ba traiter yango allez ba bimisi yango artificiel ba yotekela bino pe vane ba ke kozwa ba or ezali brit ba ke nango na mboka na bango ba traiter yango ba koti yango produit chimique ba yotekela bino na prix moko eza élevé na opesa bino différence pona kolanda nzela oyo ya libota na bino oyo bazozwa
ba porte-monnaie magique ezali loko balanda biso biso pesaka porte-monnaie du bonheur ou ezali rituel directement ezali ancestral. Tous na l'arbre, tous na makasa ou ezali ke lobaka na ba forêt équatoriale tout ça ba recherche wana. Temple aigle longue porte-monnaie magique ou porte-monnaie du bonheur. Temple aigle ezali bino bozo comprendre te temple aigle ezali etonga. Tant balobi temple ezali ndako mututi. Ah pe tozali na temple ozo bomba pe esprit na yo awa. Oko bima pe na nzela camion munene pe salaga accident sili frein tout et tout yo. Mais tant ozo na ndako na yo bombi lokola esprit na yo âme na yo et corps na yo. Est-ce que ozo comprendre nango? Temple aigle ezali logo to bengango mais ezali etonga. Ezali esika oyo to salaka musala na biso ya pouvoir ancestral. Biso to salaka makambo ya ba porte-monnaie magique te. To salaka multiplication divine. Ya kati ya libota na bino. Do ba entité écolonion sezana ba mbongo nango. Na kati wana ba ko sabinoti. O makambo ba kodia ezalaka na kati kuna. Différence ezalaka nini? Soki oyo wana ekendaki na nzela ya mabe ebomaka. Soki oyo ba entité batika yango ezali ba loi nature na ko pesa ngo pe yo. Yana muto ota la biso na moment. Ana posa aux porte-monnaie du bonheur. Formule les amis. Formule les cuisine interne parce que tozoloba bien ba makambo na biso awa to etalaka ngo totambola na mokili tozana négativité na positivité. Est-ce que vous comprenez nga? Parce que soko koti na boutique moko quelconque batekara elamba olati ya original mais ça pe na boutique mususu ba moni ezoteka matro ah bango pe ba osani bako imitango te ndenge moko na efficacité o ya matière oyo saleli elamba wana po ba pesa kaka eloko moko ezala kwa identique po bango pe ba kolela ngombongo pour dire que za cuisine interne muto akobenga nga na kosola na ye en privé na ko etalango ate sacrifice makile ezala te biso to sala makambo wana te nazolo bango bien ke bo préciser boy na lobi boye vous êtes intellectuel makambo tozo sala télévision zangonga. Moi je suis pas venu ici pour naloba n'importe quoi ou ezate parce que je suis père de enfants et bandeko nanga batalanga par-ci par-là bazotalanga et papa nanga za vivant maman nanga za vivant Olandi vivante pardon ba otalanga je suis pas venu ici na ya koloba ba n'importe quoi ou ezate biso to sala ka pouvoir on sait ça tant nazoloba na yo ezali lo mo ba biso zwali pana chango kuna yo zotuna nini zwali pana ozobi mazoba donc nazoloba no ke biso to za or il y a makila surtout makila parce que ngana za jeune est-ce que na rolinga vie na nga eza na danger parce que so ngana osala musala ngamutu na osala yo za naître na koti na libota na bino na osola na ba entité na bino soki risque moko yelinga ekoyela nga ekoyela yote pe vanene na oto yebisa oto zwa ka ba tak mutu azana maladie moko incurable sur tous les plans nazoloba mutu azana ba moyen financier azomona ngote ba jouer o azomata division mais ba ndoki ba nani bazo kangaye po matate biso tozolongola ngo tozwa ka ba tak po mutu na guérir tant tozo guérir yo to sala ka mbala moko purification to purifier yo et puis to boucler mbala moko donc nous mona ke ozana pota moko ya sika ozwika ka mafuta mbila pour comprendre que ça naturel mutu nyonso sala constant waza partout dans le monde ozwika ka mafuta mbila otie na pota wana nzinza kutika kopusa na sute eza protection parce que nzinza za iloko mabe asimbaka akotaka isika mabe ako infecter yo pota biso siko to purification divine et puis to pesi yo chemin na yo directement parce que ezali communauté to belela ka rassemblement ba entité ya balibota nyonso je pense akini ezome tozana limité 7e ère industrielle mututu ayebi temple aigle ayaka kuna ou pas yebité soki pe aza na besoin nango tokopesa numéro na biso d'ailleurs na signalé na ba téléspectateurs nyonso ba Hollanda biso bo s'abonner na chaîne na biso Temple Aigle TV et boko retrouver biso kuna na ba image na biso na ba message na biso na ba livre de savoir na biso o tout asalaki misala epa ya bato etenira kité a hésiter tabenga biso toza na pona kolongola ba larme ngana opesa mbongo te mais na retravailler nde ba entité ya libota na nde ba retravailler yo ndo kofuta ngai donc c'est ça. Communauté ko c'est une communauté quand je dis les communautés zaka apparemment zaka awa toi en Afrique centrale la plateforme on appelle les Congolais ayebi yango tozana mikana na biso ezali total o ezali total de bayebi siloé bato bayaka pa na bino aza peuple normal aye na ya lobi makambo na ye bino bokware na ye biso tozosala makambo ezali exact
Non, non, biso to nga na ko mema kuna. Ndeka to sisa émission na memi opepa na ngai. Bato bazoya, peut-être babenga rabino bakoko ya pe na sima na yo. Wana makambo na yo. Yango na lobiti. Po nazo talisa yo. Normalité ya likambo. Ngai nazali représentant, na ebisio na tangi bamboko naza représentant. Na tangeli yo, naza na Cameroun, naza na Benin, naza na Angola. Na lié awa na Kisasa pour nous soutenir sikoyo libota pour na moni bato belé bazoko sama mingi bato belé bazole la mingi pour na ba difficulté parce que spiritualité ou pouvoir ancestral les aramamba lokuta te ezaka niveau par niveau pina connaissance oyo zanango son de élection ça na mabo ba député ba koye pa bino tous a déjà nominé ndena oloba no preuve ane que déjà nazo voyager déjà déjà nazo voyager là d'ici là dans voyager numéro de téléphone mais plus 240 plus 243 89 2341 plus 243 89 2341 bah on est soit na posa contacter Temple Aigle maître Aigle yo ba benganga na 24 heures sur 24 heures benga maître guide Aigle guide spirituel bon pour na koloba bato musu ba mesana kaka maître yango moni na pesi annonce wana donc voilà. Ok, ton CPL vraiment Rosteko Yambayo, dans Chebiso Télévision, et bah commentaire paysan. Bato batali biso, bayoki o lobby. Nalobara mingi pona ba commentaire wana, ba commentaire ya bato mutu musu so ameli o amelaki a raisonner o esenga raisonner. Pour commentaire ezali psychologie na yo. Okomone loko mo epeye eza ya malamu, okoloba n'importe quoi soza mutabuzoba, okomi na o esenga koma. Nécessité ezali que biso tozo sala musala oyo tozo sauver peuple congolais partout dans le monde pour nous soutenir aussi projet à chef de l'État. Donc voilà yango wana. Merci beaucoup to sepelo Yambayo et to continuer sur ko Yambayo chez biso télévision lorsque makame ko ya ndeut ko expliquer ko nimbole la biso ba mauvais esprit ko ba pasteur ba benga na église parce que pesi ningisa o pesi exemple o la kisi biso ba différence o lobby pe o eza na kati ya domaine na bino ya Temple Aigle. Mais bon, l'actualité n'a pas été actualité. Nous avons une new arena. Nous avons nominé na visa il y a 4 ans. Bon, l'obé l'angoté. Bah, tu vas l'obé l'angoté pour Annie. C'est là. Ok, une new arena. Toujours participer wana parce que biso tozali Temple Aigle ils ont soutenir ba artistes comédiens ils ont soutenir ba artistes nyonso ils ont soutenir rassemblement tant on a lobby rassemblement ya etandi nyonso RDC ya makambo nyonso sala ka oza pharmacien oza nani ils ont soutenir tant on soutenir muninga na biso et ndeko na biso ya mboka eza problème te ocha muninga na bino wala ça veut dire que loi pasa na kumu ya Aigle bilo boza Aigle boko bandeko komemanga na terrain wana te na pesi annonce ba o tout bazan a besoin na biso ba contacter biso pour s'abonner beaucoup plus na Temple Aigle TV et to répondre bino physiquement spirituellement plus vite que possible donc voilà. OK nous arrête na opesa ba détail minité. Merci bandeko wala ndeko ndinish bosolo ça na yo. Merci vraiment abonner à Chebiso Télévision pour la confiance pour la fidélité au message opesa biso et ça juste éclaircissement to précision ya maître to guide spirituel to yami Aigle a lobby bien et a kebisi bien Joël Francis. Excusez-moi le pasteur Joël Francis parce que malobeza qui a précision nyonso o lobby yeni mu pesi ba détail parce que a yebi le pourquoi ya o ya lobby na ozo sala o eboye mba sala. Nga juste la tenir ka ba question na yo ki ba réponse na yo. O po moni que to lobby mabe to critiquer pasteur commenter to soit lumbisa ngai na part na ngai isengela ke za bongo tiam sumu no beti liba parce que dans ça humain excusez-moi vraiment au point mais ça qu'on a chez Chebiso Télévision on fait toujours qu'on a chez Chebiso Télévision au point non s'abonner continuer à s'abonner pour à chaque émission de côté de la Chebiso Télévision on a la première personne merci à Louange Matembo merci à Jordan Simandoko merci à Mami Monsolo yebena za fan numéro 1 azapena ce monsieur Koti a commenté dans commentaire na mona kio yebena mona na présentateur na yé personnel merci na yo merci na Dinish Monsolo. Merci à l'équipe technique de chez Chebiso Télévision. Ceux qui nous ont besoin de tout. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango banda na mois de septembre bazosonga classe.
ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumone mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 +243 99 59 57 089. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.